kiembote ko kanda dieto ko ana okulu enangabo ana ne Kongo ndioyo ipange no toyo ne Kongo kuluna tinange nsamu unu yaka vaiki gansi maibobe unu ya inkunga ipange to ntemo ya nkuluwanda gini nango ndioyo naluzola nkunga niwe pange to ntemo kiembote kia kupangi ntemo ndioyo pange to ntemo yani to abaye kisamia nkunga yani kuluwanda kini nanga nazola pange to ntemo go nkunga miani zolele yandi kuna 00 244 925 394 578 kuluwanda kini nanga nzembo oyo boyoki yandeko na biso ntemo ye mtu asala ba composition oyo atubisa ba nzembo oyo azana Luanda soko moni ko zana posa ba nzembo na ye numero na ye yango wana ezali 00 244 925 394 578 azana Luanda soko bengi ye okozwa ye bokosala correspondance akoyebisa yo ba facilité ndenge okoki kozwila banzembo na ye bandeko na biso oyo bazana poto France, Allemagne, Angleterre, Belgique, États-Unis, partout bozali, Suisse oyo balingaka okeni mingi Luanda tozali na hotel ya ndeko na biso Juan Okika Charnenko ye azali na hotel na restaurant oyo ezali na Luanda ba video kuya na kopesa bino ba faso oyo bino bokoki kokota contact na ye po kozwa moye ya kota contact ko benga ye pona ko arranger place na kopesa bino numero na ye mais numero oyo na kopesa bino zali numero na ye à Londres ezali 07 44 88 60316 na kobandela 07 4488 60316 oyo ezali numero na ye bokoki ko contacter ye bayo bazana poto bako bakisa 044 et puis botie 74 bo continuer numero pona ko atteindre ye ko sala ba réservation ya logement na hotel na ye ezali na Angola na Luanda prochainement donc otiela bino ba adresse ba publicité ne surtout po bozala na yango et faciliter bino ko kota ba contact ko zo ba chambre pona logement esika kolia transport ezali à travers Juan Okika Ngenda Charnenko bandeko lelo yo na koloba likambo moko ba oyo ne surtout ba seplaka na programme na biso bokota na YouTube bobeta Ana ne Congo. Ana ne Congo veut dire pardon zali ANA space NE space KONGO na YouTube bokomona ba programme na biso masolo oyo toloba ba conseil oyo topesa bingana oyo toloba nyonso oyo tosala pona communauté tolobaka pona communauté boko trouver yango kuna bandeko na ngai lelo oyo tokolobela oyo tositoloba déjà tokosala mwa rappel et puis nakobeta lisolo moko partout bozali bolingi ko retrouver biso bokomi na 0044 740 40 22 3 27 numéro ya canal na biso
comme pe bokoki kokota na WhatsApp na même numéro wana o ezali numéro ya canal na biso ana ne Congo. Bandeko na ko betela bino lisolo moko lelo puis na ko limbola. Bandeko tozali bangolais. Bangolais bazali na tribu babenga ba Congo. Bazali na Angola, ba oyo bauta na Royaume Congo. Na kopanzana na biso ko bunda na indépendance ba musu bakendeki na Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, musu bakendeki na Gabon, musu bakendeki na Côte d'Ivoire, musu bakendeki na États-Unis, partout to kendeki. Kuna to kendeki to salaki na ba kombo oyo bazali ko bengela biso. Musu bazali ba réfugié. Tant toke na Congo Kinshasa kuna bazobenga biso bazombo. Na ba moko bebi pourquoi? Mais bazombo zelo ka tribu moko ya muke donc na obakendeki na Congo Kinshasa bazali pena ba Sampolo. Ba Sampolo bazali peka bangolais. Mais différence ezalaki ba oyo bazolo baka portugais bazolo bango ba Sampolo. Mais bazali bangolais. Peut-être pourquoi différence wana ba oyo baki ba Congo bazolo bango ba zombo. Bango surtout ozala mutu ya San Salvador, ozala mutu ya Damba, ozala wapi bazombo. Bango moko bayebi tina. Après indépendance ba Congo wana bazonga. Lelo oyo likambo moko ezaka na mitu ya batu ke ba angolais bazaka mayele te, bazaka bazoba oyo ezali expression ba pensée ya ba Congo ya RDC, Congo Kinshasa. Ti lelo makambo yango ezo salema. Bandeko na ngai na kobetela bino lisolo moko. Lisolo oyo esalamaki na France. Na koloba province te, mais ndenge na kobetela lisolo yango batu mbala moko ba comprendre lisolo esalamaki wapi. Esalamaki na France, na kotanga pe ekolo te, mais nazana ndeko moko na botama na ye. Ndeko na kola na ye na Congo azali muzombo. Ndeko wana aye na poto na 89 akomi na France. Na Paris après ça ake na province kuna azokovanda. Banda 89 ti lelo azalaka kuna abala pe mwasi na ye, abengisa mwasi na ye autala ba Afrique, mwasi na ye aya. Mwasi na ye baza kuna na province wana na bana babota baza kuna. Mais bandeko chaque mboka tokendeke tokutana na batu to saka na bango amitié. Amitié on soki ekoli ekoma ka famille. Ye kuna na province wana akutana na kulutu moko boye, kulutu wana dans le tsoro be ekolo na ye mbala moko batu ba comprendre de qui il s'agit. Na bombi ekolo ya kulutu wana kulutu wana ina mwasi na ye. Na yebite nani aya liboso ye camarade oyo to kulutu wana na yebite. Mais bavanda na province wana na koumela kulutu akina mwasi na ye leki pe azakini kaka ye moko mais leki aki mutu akayu. Donc banda 89 fana salaka na ye azani mutu ya kayu omuleka mwana muzombo aina poto ko luka ndenga akolaki deja doki boulot palais ba amitié et puis asalaka pe sport ya trop. Kulutu wana pe ndenge za suba boulot mike kulutu akati boulot asali muke akati abino bazombo poko bosalaka bolingo sala nzo ne kulutu na mwasi na ye ba observera petit ndenga sala ba kayo ifata na bambongo tonda ye déjà. Alors le coup on a la vie proche l'équipe sur la école na pali mona maman l'équipe na bloc ya fofu lepe yepe leki soka za moi quelque chose mais ser na ngai me vie la mabirte moi bon a bière ngo ya 20 amoni pe loko asomeli bango pe akabeli bango pe ndenge ba ko ba kulutu na ye et comme qui famille ba ko ngiro la leki na kulutu donc ye leki wana soki conseil na ye fa ki pa ya kulutu nani type alingi ko bala bisi kulutu kana ina bala kulutu agide me sala boye leki pe sala makambo tu sala tu avec sa mwasi na ye. Mais kulutu ndenge ba vanda kana petit na ye amonaka petit oyo azani mayele tata muzombo to utiliser ye
Yena mwasi na ye bayokana mais petit on denga sala ka boye bazala photo petit to benda elardi to tromper ye to ça va business to chaye un clic alors ça va mbonga sana ngo beto defaye soka boude to utiliser ata na compte mongo na banque abimisa ba vandi sa petit frère tala biso to sala ba business to sala business na yo biso to ba place to sala mikanda mais yo bisa fona yo hein tout ça la business bongo mbongo to so malé ya bien vie ngana ngana mbongo te babi mais attends na compte na yo vraiment na banque oko defate abi vie mais so na défi on so ndenge ni mais petit plutôt ça la business donc so to sali business ba pamf to sali ba magasin alors chaque mois yo ozo sa mbongo ndambo na compte donc plutôt to tika na bénéfice parce que plutôt tika na business mais to tizeka bango ya bonika abi ça va la idée bien hein parce que ça on comme montant moko na sur la banque donc ata c'est 6 à 5 ans to ça mbongo alors leki wana mona muzombo ayokela ba kulutu wana mulibeke no ba ser na ngai na mobile tout ça peut-être que c'est bon donc ça là akena na banque na ye abimisa 20 000 euros donc à cette époque après ba 20 000 euros et na movie mbongo ibimi et qui na compte na petit to bisa mbongo so mbongo ba vira na compte ya vie wana mais rel basalaka basinaka mikanda te toza leki a parlé à moni qui vie présent confiance donc vie wana asala magasin ya munene na province na bango soki na tanka kombo France Mombeyebi bon nazo garder kombo basala magasin ya munene vie succès na ville na bango donc danse c'est ça qui muma l'unique magasin ya munene ya muto lingala donc ba produit comestique bloc tout bloc kolia donc vie donc alors mon gars so bimisi mbongo na banque faut chaque mois montant moko to na compte na yo et kende kuna alors ko la master na beta ba kayu na chaque mois déjà banque benda mandambu ezo kende kuna ya monike lokala le beksa mwasi na kini so benda ngaba la zo yanga ko to diminuer mais vie nga déjà mbongo na banque bazo benda déjà vie so yo chaque mois vie magasin salam direct o te petit zela nanu petit tu bandika business ko mais vie mais boto te ka déjà linga déjà mbongo ndambu o te petit zela nanu ye andimide premier mois parce que ben na mbongo na continuer deuxième mois na continuer ba vie ko na business ko tambla déjà mais parce que ça a été mal quelque chose na banque hier à son ça na banque et comme besoin que non il va me dire non après boulot qui me vie déjà ba belinga bon à 4 mois pour faire un bon à 4 mois pour pas la couvrir parce qu'il faut moi c'est ya mais comment petit comment tout ça boy pour avoir mana nini vie pourquoi le mena boy mais non petit na mona sona pas il ngate vie à mon équité là tu veux faire on me dit que ba couple parce que ça déjà a dit donc côté ça ya kana so ba ça la mikandate afro to ba nani yipa lokishi so ke passer biser transfert na vie pourtant on peut le nini yango otiki ye yepa nanga to sala mikanda na yambo kangi sa bisodi ya ko telma ko mbongo di ba bengana ndeko ndeko na bi quoi mais vie ni ba vie ba tomboka vie on a mukolo à cette époque vie on a ba 50 et quelques à ce que dans déjà ndeko na bi que non ndeko na ya ba 89 donc le lo a celle ba 30 quelques années ba 35 ans ya poto ba 33 ans et comme besoin moi koko sote ndeko wana moni aluka mutu moyo trouver via bi tala musombo oyo biso to boko le bino etiki makambo ya mbongo ekomi kono biso to boko le bino yo musombo oyo seka ba mbongo wana bango peza doki magasin ezo dondwa alors ndeko mona kinini keno bipa na gokende eza lisusu te ndeko asongela bango abi kulutu merci lukana muzombo na za zoba merci
mbongo bolia bosepela nango business na bino bobonga ndeko mwana muzombo kenda naye atika na kopesa bino date te parce que so bokalikila yango bato mboka na bakokalikila yango bayebina na olobeli ndeko akenda naye eleki bambula bato na succès basombi ba jeep nakaja ville wana ville munene ya France so la tayika kombo proti mobima eyebi nani na zolobela eleki bambula bango succès bazolobela bango na France mobima oso biloko lie kende na province kingandi na mutu kingandi e koma na année moko boye na kopia année te le 31 décembre peut-être le premier balala boye na tongo ser wana lamuka te tongo etana ser lamuka te donc ser lamuka te na tina donc ba makambo e bandaki e déjà konyo kola me ser ba million ba boye koloba tongo etana te bo le 1er janvier sango itamboli na ville kino entele akufi na yebisi bino ke ndeko wana azwaki mutu moko boye ya bino me tala ba vie oyo kende ko trouver ngai bato wana po tala kaza boye yebisi me yebu zombo moko boye tout ça donc likambo na zoloba bato déjà basolongo bayebaki yango ke mais bon gré amelani mutu te ndezaka ba congolais pisa ba danser bango le 1er janvier c'est on a la mugate kunutu wana aboya koloba na batu ke te aboya kozonga pa ya mutu leke non vraiment déjà la sana moni kanda na yo do ki danser ti palenga pikle wana mwasi alaliko ville wana eningani bato bayebaki lisolo babisiki non bayebisaki bango ke bako sentir donc na sire mutu wana kuna kendeki esali boye mutu wana ser wana bakunda ye tata wana pa etikalaki azoyeba te asala nini mais ayebi liwa euti wapi punition ezo continue punition insilité parce que loi ya ser wana bayeba ke bilika no tonga la mukate c'est que ba passe déjà bandaki azomela yango ti ba monika mais ndenge nini yeto mona ki elobe lelo la mukate ba comprendre te mobali wana lelo oyo ni tozaboye atambla na ville wana na bikundu na bifunele na munoko akompelele ba 72 ans 73 ans kulutu wana donc banda mwasi akundama yepe pa etikalaki keleke ba mwa kaka elandeki ya mutu edoka lelo tozaboye na sasa ba 12 ans nakati na ville wana ko na mboka wana vie moko boye atala bifunda na mutu na ye atambula kana nzela akomi na kwe moko boye avandi atalaka ba soleil likolo boye na France pona mbongo ya batu bazwaki po bango basaba danger lokolo balongolaki mwasi batiki mobali wana a continuer ko souffrir ti pasi peut-être ko leka ti bongo yepe susu mukolo mususu ozaka na nzela avandi alamuki te bandeko pourquoi dans le bi likambo yo ndenge tosalaka ba amitié tozala ba ndako na biso il faut tosala attention nani okende na ndako na yo ngai tosala ba ndeko ebele ba oyo nayebana na poto nakutana bango na poto osoliki camarade yo yaya abengaka yo yaya parce que abiningi no yo soko sengi aide toujours yo salisaka na yo tam suku tosenga no mbongo te na ki yaya wana mona peke yaya ndenge no te toyatelo na palais meteme oluka mkola copine azate weekend copine ko yate bampu baye passer moi temps bosololaki parce que bandeko
kindeko ya poto menzoka nde ndenge bango bamona ko bamona kuna libanda tangu oyena bango na ndako na yo babandi koyeba ndako na yo bandeko moto oyo ayebi yo te akoya kobwaka lokisi te akoya koyiba yo te mpo ayebi na ye yo te akokana pe yo te parce que bozalaka bino na ye te me moto oyo okupi koyana na ndako na yo abandi komona ndako na yo abandi komona kolia na yo abandi komona bomengo na yo et c'est là que soka zali motema mabe na ye ebandi kokota pona yo berere nga na sala na vie yango wana ya liberté ya koyema mutu akoya boye abengaka yo yaya kindeko o accepter ye aye puisque likambo te botala mwa 20 yango oyo nzoni mutu wana ayebi netalo ya 20 akoya boye akoteki na era kolia bon ya tovanda tolia te ntango kovanda bamini boke no yo na ndako noliaka foda bona entre oza na supu osilisi supu boleba plat moko boye eza lokola plat ya restaurant bosisaki yango ere moko mwa ba déjeuner pardon mwa dessert ba fruit ba nini bato wana bakamwa ere moko akosaka parfait nini ko ere moko boye aza ndeko ozala mwa kado osengaki yo ozwi mpe eloko wana opesi ye zeli ntango yo okabeli ye ye aki kotala eloko eza 50 euro ye akabela ngai yango et c'est là que babanda koyiba nga baclé ya ndako na bato mosuku ya na bana na bango nzoka nde ntango oza muzombo oza zoba nga nakazaki nini kino kimuzombo eza ekolo na nga donc nazala fiere ekolo na ngai toza na baviko biso bazombo neti nga nakola ndenge mosusu donc nazalaka telema fiere na kozala muzombo nayebaka te ndenge nini nadekotike kozala muzombo nayebaka te mpo eza na baavantage moko na esengo moko nayebaka kutu te bato bandeko ngai nazalaki na plus de 280 je dirais même 300 parfait ba collection et lelo oyo naya ko découvrir que no tike max pe zalaka ba parfait wana ezaki ba parfait na coopéra na garda ba stock parce que na sala ba copie mususu bloc mususu mo te ngale mto soma za zate obomba yango mususu ba cadeau ba famille makabo mususu lelo oyo ba yibanga ba clé ba zonga na ndako oyiba ba parfait ba parfait on a lelo esili nga na ndako sili nga parce que obomba yango na ba store moko boye bato bayaka ba matite na kuna ba so fungola ba so kendela ngo ba comité na ba niveau que non ba ina bana na bango ba koti na ndako ba fongoli congélateur ba fongoli ba moni kino sana 10 soso bango ba 5 soso ba moni misuni ngombe ba diba ngombe donc ba ina ndako na yo ba yiba ba zo ba secret ba kena ba secret vous imaginez donc ba zonga ka ere moko za mwa kidiba nzoli bato milioni bakutu milioni na telefone na yo baotala yo za wapi bandeko na ngai ba video oyo nazaki lo ndenge ndo na baza koyiba ezalaki ya solo bato wana nazana bango lien te kaka bato oyo ya poto toyebani mususu ayi kolinga yo omonike te nakoki komikabola te parce que nasaka na copie na nga biso na Kikongo balobaka lempuka konketo dikila mwasi aza kola mbwa soka gangi wena musuni pesi mona ye akiti aye kolia mwasi nyonso tu po kitisa ye fo kopesa ye bato wana nga na ndima basala bandeko bakoto ya kangai nsoka ne bango bataka na matériel bataka bakoma na niveau que bakoti bazwi ba sachet ya Asland osala ngomba bloc olia pso tshaka na pla ba poubelle bango bazwa ngo na basinga ya courant kezala que non parce que naza technicien nasala ba horloge na nga ya ngamoko osala ngo ya 30 mètres olia basala ka ba mundele na sali yango ngamoko bazonga bazoya ko yiba yango to bayibe na bana na bango ba bongisi bandeko nalobaki ke bato bakota na ndako na ngai bango nyonso bakozala bibembe nalobaki yango na kosakana te mais nalobaki ya solo eutaki na motema na nga
Bande ko makambo mingi et c'est la préparation. Ngai naza bouddhiste c'est à travers le bouddhisme que ngana vivaka. Donc ngai penza na beta ka bolongo tongo pourquoi na bouddhisme. Donc le bouddhisme est kolisa bongo nanga et il a kisinga vie. Il a kisinga komi batela, il a kisinga respect à batu. C'est à travers le bouddhisme. Dans un respect na être humain. Donc il y a belé na bouddhisme. Na vivaka na ba principe. Donc ngai moi si okolinga ngai na yebi soki te. On a banezate. Na zana ngai yuma te. Mais soki na buki ba principe ya pa ipanga na zali ngana koleka. Ya on a réseau sur moi si na boyi na bité. Ba ignorer yote oza moi si na saka na ba posa parce que ngana bimana bache belé. Naloba soki moi si azali amoni ke ngana azali mobali ya solo te. Moi si wana abima. Ti lelo na mona te moko te abima. Soki ngai na mbetu na kitoko te malamu te moi si wana abima. Ti lelo na mona te. Soki ngai na kabaka te na ebite donc ti lelo na mona te. Basi o babima na ngai bango to balinga kaka keno ngana bango to kabona te to zala kaka. Oui pour la nini yango. C'est parce que ba apprécier ngai tellement ya trop que you peut ça vraiment bali. Mais na ça vraiment bali. Mais boza les tamboli moko ya mabe et tamboli na moza la mwasi ya mutu ezate. Soki na te yo na guide yo yo kite il faut na longo. Mwasi na ngai ya ndaku na kabona ki na ye kulutu moko atindila ngai photo ya libala na ngai na kabona te mwasi na ngai ya ndaku to kabona ki parce que mwana na ngai akanisa ki ngai junior na beta ki mwana kulutu na kosala yo programme na ko parler makambe bele oyo ba yebisa ki ngai kuna kutu na bomina ni mwana bande ko na ngai na sina kana kike ngai na ko bomaka mutu te ke no olali kaka boye olamuki te ko sala bongo te. Donc nyoso na lobaki il faut mokili mona yango il faut ba que no libota na bazo kufa bango nde bazo kenda ko kiamena ko iba il faut ba que no bango baza bangala ezelo kaka amitié ya poto to kute na poto to yeba ni ko bandeko ba ko vista ngai posa na bango ngana satisfaire te ba moni ke no na ye na ba yiba mais ngana lingi te kaka te no ye alala ki kaka kufite na lingi ye penza azokunda bana na ye. Donc bana bazo kende ayebi ke na bana nga tokotela ndako bana siko azokende azokunda bongana azomona te no kuna moko akei mibale akei ti ye ake mutu asuka na lingi mokile bandi ke no ibango nde bazalaki ko yiba kuna na ndako wana basaka ba congolais te. Donc moni temps oyo nazwaki te c'est parce que na oyo na sala et permetaki bongo te. Alors il faut na côtoyer bato mususu oyo bazali plus élevé oyo bazali ba dimension mususu basala maka mususu na selo posa na ngai siko posa wana sikoyo ekokisami bandeko na ngai moto oyo akoki kopesa nga conseil awa na terre azate oyo akoya afika ki te mutamutu tika azate na bandeli yango azate bomi nyoko la terre ko se déplacer soko moni ke libota na bazo kende yeba ke bango ndo bazo yiba ba savon ba crème ya ntoto na ndako mutu entel na yebisa ki bino parce que congolais parce que aka témoigner ba kara ba congolais ba kara ba congolais Vivi azali angolaise maman na ye il paraît que muzombo tata na ye musibembe na parmi les solo ya Salomon donc na lingi kaka te que no ye alali alambuki te na lingi que no bomona que no ce que j'avais dit c'était la vérité donc ko bandela les solo ya Salomon ti donc il faut bakende. Je dis que non, Laura
d'après ye aza grand copie donc asalaka ba copie ya danger biso tosala ba copie ya ndenge mosusu biso toloba kutu te ye mosala na ye koyibaka mikanda ya bato donc aya kofisitaka yo na ndako kolala akolongola bilamba na miso na yo asali oyo ali kosala mais bamikanda na yo ya banke ya vai donc alingi keno yo osalaka mbongo après ça ye asalaka banini azwi bambongo ba internet kosala banini kosala biloko na bakarte na yo mais yo ozosalisa ye ozopesa ye tina yango ezoyebana te donc bango nde baza mitema mabe te bon obiso mitema mabe ngai nasili kaka donc j'avais promis sikoyo nde nasilisi posa wana ekoki na kendeki ba bene na sololi na koswa na bango to sali yango lelo to tiaki na ndako oyo tokokai kotia po bango baya baye bakoti to tikelaki bango batie ba crasha na biloko kolia donc soki bandi kosalema ba filme nyonso esalamaki bongo nde tokobimisa bino yango tango bona kosolola tokosala ba programme moni tala ndenge na ndako na ngazokota moni biloko za kozwa ta nde baza kosala wana tobombi yango tokotia yango après na ba dernière minute na pesi bino lisolo ya ndeko wana oyo aza na France Raphaël Mampasi kasi na ville na bino te kulutu na bino wana oyo atambolaka wana na basaki na mitu oyo shop ekangama makambo tu pe ekauka kasi mbongo mwana muzombo te yango na mwasi alamukaki te bandeko nalingi na rapele bino ke lisolo ya Salomo na bosana te nazaki kobongama lisolo ya Vivi na bosana te lisolo ya mwana oya mwasi ya ibaka utaka Lyon ba France za ko yiba wana to bosana te tozaki kobongama lisolo ya Laura autaka Leeds atya ko yiba ba mikanda bank to bosana te to bongamaki esikoyo nde to beti sikoyo o naza mungala naza mongo kimongo na yo na Equateur na mboka na yo na poto yo ibaka ba savon ya nzoto yiba ba parfum ya batu na ndako ya batu yo kasi bakotika yo eleka te na bongama ki bino na lingi te ke yo lala olamuka te il faut lela bana na yo il faut lela libota na yo et puis bino poko kenda don't give a fuck I don't give a fuck nebe bino te toza ekolo moko te na vina nga na yebaka bino te na mondeli bino na poto nazaka na enka na bino te nazaka na nyongo na bino te na pesa bino na salisa bino boko kufa c'est tout ciao ciao